Tozo continuer bandeko tozo koba na sujet na biso tozo lobela et na kata vidéo parce que bref tozo continuer tozo lobela sur incompatibilité sexuelle en fait cause ba divorce to lobi incompatibilité na incompatibilité toza na ba domaine ebele o ezo sala incompatibilité ezala po bato bakabwana na mei kosala rappel ya bamakambo tosi tolobeli tozokoba bandeko lelo tolobela pourquoi refus privation si il faut toloba pourquoi se priver l'un l'autre bible ezo interdire yango mama poani papa boyaka papa poani mama boyaka ezaka pona ba différents tempéraments non pas du tout parce que nde nayebisa bandeko avant tolobela makambo tozwi temps ya kosala baanalyse par rapport ya badossier ebele tozomona tozoyoka tozobika mpe bamakambo mosusu nde epesi mayele tocomprendre makambo ebele yango moto esali te lelo toya koloba mama poani papa boyaka papa poani mama boyaka est-ce que eza kaka ke po aza moto ya tempérament froid to tiède to chaud yeke oza très chaud non bandeko na nga na culture na biso babantu eza na bamakambo ebele nde na kota koloba ezalaka basujet tabou to mpe batu en fait bilo mosusu eza kutu mpona culture te toza na différents types ya bato mpe na mokili oyo ke akomona likambo mais akokoka na ye koloba te to pa koloba na ye te oui les gens comme ça bazali ebele même et na couple il y a des femmes comme ça il y a aussi des hommes comme ça alingi likambo te to pe azoboya raison o azoboyela azoloba te mobali pe azoyeba na ye te mwasi pe azoyeba na ye te yango sikoyo bandeko tomekaki ko analyser makambo wana nyonso po lelo to akopesa toli c'est vrai eza ebele ba raison ya ba refus ya ko plaire to pe ya ko sepelisa molongani ya ko sepelisa mama to ya ko sepelisa papa totangi nanu verset moko eza toli kati na bonzambe oui mpona kolakisa ke makambo tozolobela to créer te to inventer te to tosepeli ka te to ya koloba po kosepeli mpona kosepelisa monoko na matoi na miso ya bato non makambo tozolobela eza makambo oyo nzambe aza na kati toza na livre 1 Corinthiens 7 na verset 5 bible lobi boye ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est momentanément d'un commun accord afin d'avoir du temps pour la prière puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Nde makambo na lobelaki incontinence. Mwasi alingi mais mobali azopesa ye te. Mobali alingi mwasi azo incontinence esali ke mutu adéraye to abimi libanda. La Bible interdit. Yo ozala na habitude ko priver moninga mama olinga ko priver papa olinga ko priver mama ozoko sumuka. Oui, tu pêches parce que ozoko exposer ye. Ozoko exposer ye lobiso ake ko sumuka. C'est vrai asumuki mais yebaka ke nzambe akosepela na yo te e ozwa mbano ya makambo oyo ozosala. Yango nazobenda matoi na bandeko mibali na bandeko basi oyo ezala kaka nalembi nasala mingi mukongo pasi mama même chose ozoko sala mabe ozoko sumuka parce que okotinda muninga na banzela mabe ekozala malamu te na expliquaki ne bandeli à cause ya ba différents tempéraments oka mama ke kozwa deuxième regard to papa ainsi de suite et ba dégâts ezo salema to ozonga kuna te bref tokangi parenthèse yo landa ba émission précédente ya liboso te kende na chaîne ya MDGD TV mafuta ya sika
et Hollanda. Vous voyez, donc en fait c'est biblique. Nzambe akeli mutu, nzambe akeli nzoto, ayebi ke nzoto eza na ba besoin nango, nzoto eza na ba exigence nango, il faut ko servir yango de peur que mabe eya. Vous voyez, molimo aza na oya ye, nzoto aza na oya ye, amaza na oya ye. Donc yo privara moninga bongisa parce que eza malamu mingi te, to fungola yango prochainement na en fait na lobela peut-être mokie bon déjà na uti ko lobela mokie et ozoti na muninga sumuka oti na muninga sumuka ozo sala mabe makasi osala mabe makasi naza na émission moko kaya mamtozo lobela toli kati na bonzambe na kopesa na kosalela uniquement ba mama pasteur. Oui, ba mama pasteur. Batu mabe la majorité. Hein? La majorité. Batu mabe. Naoya nango. Tokangi parenthèse. Et ne vous privez pas l'un et l'autre. Dit la Bible, de peur que Satan ne vous tente à cause de incontinence nabino. Mais tolobi par rapport à la suite à si je n'ai biso totuni motuna. Maman pourquoi papa boyaka? To papa pourquoi maman boyaka? Est-ce que ezaka rapo boza na ba tempérament différent? Est-ce que ba raison bandeko ya privation eza ebele, mais raison oyo oui eza ebele spirituel tout comme physique, mais ba mamba molimo na suka to lobela mamba molimo na suka. Toyebi ba mariage spirituel ezalaka, ba esprit incube succube ezalaka, oyo ezo kosala pe ba trouble tokolobela ngo nyonso wana ezo créer incompatibilité. Toya na mamba molimo mais tozana na mamba nzoto. Pourquoi nini mama boyaka? Pourquoi nini papa boyaka? Na linga ba illustration mingi pona opesa image pona opesa image et puis compréhension ya makambo et ça la bien. Déjà tozo lobela sur incompatibilité. Je crois na épisode à liboso introduction na yaki na ba milangi na nga awa na lakisa ki na meka ko expliquer incompatibilité et na compatibilité. OK? Lelo na yesu na ba plastique. Hein? Na ba plastique ka pona lakisa image ay. Omoni oyo eza compatible. Plastique oyo na mufinu ko ngo oyo eza compatible. OK? Monde kangami na robeta ngo badada na osa na ngo nyonso e fungwa mate parce que eza compatible. Ya compatible. Ndeto lo ba lingala nzungu na nzungu na mufinuku na yango. Oyo pe eza compatible. Ndeko mufinuku na ye mutu na ye. Siko sona bina swape yango. Ezo simbate awako donc en fait moyen kuta o forcer zate muso ezalaka te meki mais oyo penzago c'est comme ça ba couple belé ba aboy bino bomo naka libala na forme mais na fond baza boy do libala ekufa kala ezalaka kutu te déjà ezo simbate mobulu do soka na longoli loboko mobulu e simbate. C'est ça l'incompatibilité et la compatibilité. Or, ce qui n'a tient na mufinuku na ye, na ko bamba, na ko buaka, na ko sa nyonso. Donc, on a image ya ba problème, ya ba mbonge, mais bo surmonter, bo fungwa mate. Parce que, bo bengami, bo vivre elongo. OK? Et c'est ça, par rapport à la compatibilité. Et nous allons continuer dans ce sujet. Maman, pourquoi papa boyaka? Ma papa, pourquoi maman boyaka? On a expliqué que, ba raison ba refus ezalaka ebele mais lelo toponi to lobela sur hygiène. Oui, l'hygiène dans les couples et to en fait dans les couples peut-être c'est un peu vague dans la fête, voilà, na lit conjugal na lit conjugal et na linga ba illustration mingi supportez-moi avec l'état bon mesana nanga na ba sani mibale na ba sani mibale ya mbele omoni sanyo ya kitoko n'est-ce pas bon bien que umeli moi na mona constater moi ba moi côté tout ka awa mais vous pouvez constater que eza kitoko sanyo ya bien
bon na sani elongi mabe penza te na ndaku nazali na choix te nazwi ka sani ya bana bon bo eza bapaya te mais bana balelaka voyez eza différent ok ya différent bon oyo mpe ya nango passable so batielo mpe biloko kolia nango mais oyo eza mie oyo eza kitoko n'est-ce pas eya bien ok soki nazwi oyo eza cube asupose ke ba liquide oyo ya cube oyo nabwaki awa bomoni ndenge ezali excusez-moi na cameraman te donc natie kaka soki caméra nabenga yango soki telefone naobunda nango bomoni asupose ke bacube oyo natie eza mai ya Thomson eya mai ya Thomson ça ezali nango présentable n'est-ce pas eya mai ya Thomson eke toyebi mai ya Thomson nde ezalaka zei n'est-ce pas nde elumbaka solo n'est-ce pas ok oye outi libanda oye na ndako okoti baservi yo bilo ya kolia na sani oyo ya zei wana nzala makasi nzala baye batieli yo loso batieli yo loso natie loso batieli ye loso ok batieli yo loso na madesu j'aime bien batieli yo loso na madesu c'est pas mon plat préféré c'est pas mon plat comme vous voulez batieli yo loso na madesu wana nzala bandeko bota loso na madesu bomoni loso na madesu ya pembe yama naye na lutu te nabosani lutu baprésente yo loso na madesu les amis nabosani lutu otombolisani wana nzala solo ya Thomson ebeti yo wasir malgré nzala oza nango wana apeti ezala to continue to olia biloko wana to olia ngo osisa te surtout so oza moto ya nkele okokaka te ntango so olia te esilisi yo apeti mbala moko mais par contre oyo ya propre eya na kitoko eya présentable so batie loso na madesu oza na nzala ntango mosusu ozali na nzala grave te ntango mosusu ozali na nzala grave te baservir yo loso na madesu bon toteya sho eza te tobebisaka basani yango esa eloko te batie loso batie loso na madesu na sani ya kitoko ngonga na biso ekende na mamo nali na lobawa batie loso na madesu na sani ya kitoko oyo sani ya propre basukoli bien baclean yango bien batieli yo loso awa na madesu awa déjà ebimi présentable vous voyez na sani esali mwa jar ntango soki ozwa lutu otie na munoko non seulement emonana kitoko décor bien mais ntango otie na munoko so oyoki suna goût ya biloko pesa mwa appétit balobaka l'appétit vient en mangeant en fait c'est ce qui se passe des fois dans nos couples tomeki kosala mwa assessment et toye kodécouvrir que il y a des réalités nalobaki na ba épisode oyo na ko se baser plus na ba témoignage na ba expérience vous voyez ya na ndeko moko muso azo expliquer biso obetela biso lisolo ya ndeko moko muso alobi mais ye mobile azo se complain azo complain azo se plaindre voilà azo se plaindre
alinga bisou te. Mais alinga bisou te nini bisou ezalaka bien. Comme pourquoi ye alinga bisou te? Ye alinga bisou te. Bon suko so alinga bisou te. Ye mbala moko kaka mbala moko. To solala mikolo. Mais c'est normal. Comment alinga mbala moko? C'est pas bon en fait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bisou eza mo ba ingrédients et consort. Et mususu ya kutu alingaka mbala moko, mais mususu alingaka carrément alingaka te. Ni bisou alingaka eloko ta alingaka na ye ta apesaka ba excuse ezalaka problème. Tome kofanda tozo analyser, tozo tala toyeba fa eza pe problème eza pe poto luka to sunga couple, to sunga bandeko. Papa bolimbisi a dégagaka. Vous voyez? Papa dégagera. Moi, sur la lipeka, sur la monoko. Et la sœur azala mutu ankele. Parce que toyebi, azala vraiment mutu ankele. Siko, ba blesse eza wapi. Eza ke, ndeko mwasi, alobaka te, elle a du mal même, ya koloba na mobali ke. Et vous comprenez? Ezo gêné. En fait, je sais pas, en fait, alobaka na ete. En fait, eza ba réalité o eza na ba couple et belé. Oui, et y en a ba couple et belé vice versa. Mususu mobali azala à l'aise te, azala na à l'aise te, azala na à l'aise te parce que mais propriété eza moke, to hygiène eza malamu te et pas ndeko mwasi. Et ils ont créé bokabwani wana. Bokabwani wana na prochain épisode bandeko nakoya ko expliquer bien fait ya sexe. Hein? Nayebi keza ba sijo ba mesala na ngote mais en fait c'est ça. Il y a pas de péché na rolobela marambo yo, au contraire tozo sunga bato. Je vais venir expliquer le bienfait du sexe. Nzamba kelango aza zobate. Et pour nani na tchango na nzoto moto ezaka te po ebotaka bana eza pe kaka te po epesa plaisir. Ouais, il y a des atouts eza na ba makambo nango mususu oyo moi ekimi ngai na oyo loba bilobela pardon, comprenez mon oza obeta libaku te hein? Ouais. En fait, c'est ça. Et ça na ba vertu nango. Et ils ont créé ba problème, Bref, na roloba boye. Mama, mutoko sunga mobali no ezaka yo. OK? Soki yo sungi ete voisine te mutoko ya sunga. Soko luki voisine sunga mabe makasi parce que ye mutoko zo mobali wana. Soki yo sungi ete ozoko mi boma o créer ba problème parce que mutoko sunga ye a autant mal à l'aise. De même papa soko sungi mwasi na ote nana ngo sunga ye. Nana ngo ko aider. En fait, balolenge eza ebele. Oza obligé to ya oloba na etala mnono lumba solo non. To ya ka solo mapeka. Te ba société ya ka solo yango boninga na linga na ngate non. Balolenge ya kolobela eza ebele. Balolinga olobeleze ebele. Oyebi mibali bazara trop, les hommes sont trop waka donc likolo basala mambo trop likolo trop à la barbare. Asilisi oka tata mukolo aza na minwa minene ezate ya mwana 2 ans ota mususu munoko na ye po bo kango elumbi eza mwa pasi po ana ye bébé aza mukolo alingi kwanga na makaya bwa me akende na salle de bain azui brosse na pepsoda asali 2 minutes asisi ko sukola munoko mais non c'est compliqué non voyez un peu en fait et ça ba mambo peut-être ya mikie mais ils ont créé ba dégâts et mambo mikie ils ont créé ba dégâts na ebi inami wana lisolo kuta musika te ye moko muta ya kobetela ngai bisinga non
mobali na ye à des reprises ake kotonga ye et pas ya muninga couple moko mususu en fait et pas ya camarade na ye sko ba yebani na mwasi ya camarade wana mwasi ya camarade wana muto ya koyebisa ye à des reprises mobali ake kotonga mwasi pas ya camarade na ye ke mwasi alumbaka munoko ne eyaka solo c'est pas gentil c'est pas normal sikoyo ya koyebani en fait solo misusu ouais surtout ezala na banzoto des fois la personne ye moko elle a du mal ya komiyoka neti basolo minoko par exemple eza na bato ebele amiyebaka te kalumbaka solo monoko baza ebele ayebi te ke monoko ne edegageaka ayebi te sikoyo mama soki osungi mobali na yo te nana nga osunga ye mais okokende okei na supermarché je sais pas okoti ata na Lidl osombeli ata bain oyo ya bouche ezalaka combien ça en fait eza mpona mbongo te ça ne coûte rien du tout eloko mosusu stratégie kaka façon ya kolobela tu comprends que moto azala facilité à comprendre neti na culture na biso mingi tobosaka monoko ta avokende olala et pourtant tango moto ozobala to okoti na ndako ya libala eya na babiloko oyo bien kobanda kosala yango te il faut sala baeffort ou apprendre ouais tu dois apprendre c'est important mpona yo mpona libala na yo mpona couple na yo soki osombeli mobali na yo bain ya bouche oyo oyeli brosse ya sika ya bastratégie oyo osombeli brosse oko osombi dentifrice ya sika leo na ye na bibundeli natiango wapi surtout badentifrice ezala na bamint Vicks edaka makasi voyez déjà mokolo ozoliaka ntango olali olamuki lolemo ekoma kilo mpona kosukola monoko bien normalement tu dois commencer premièrement yango moni bato ebele bazala na babrosse mibale obandi nani kosukola monoko na brosse ya pamba moni brosse ya pamba otiango eloko te osukoli monoko na brosse ya pamba normal nde basukolaka monoko olekisi brosse na minu na lolemo otie mai orince esalaka nini ekomisaka monoko surtout lolemo pepele etango osala ndenge wana soki ozwi dentifrice kotiango neti ozosomba yango na mbongo te ondire bazotekela yango ya kotekela ozotie mwa litanga non zwa oyo tobengaka pepsoda zwa dentifrice tia yango na brosse lolenge esengeli evandi otie yango bien et puis osukoli munoko na yo tu osentir soki osala yango te meka formule oyo nga mpe balakisa ngai osentir différence ya makasi etango osukoli munoko lolemo na yo oui peut-être ezoko embêté yo ta mosusu oza na problème yango te mais mutu oyo ana problème wana aose retrouver ekosunga ye osali bolamu mingi tu osentir différence yo moko ki munoko ekomi pepele voye mpe okoki jamai okosukola munoko 2 minutes tata mokolo non ezalaka te voye mpe munoko kolumba te ndenge nini munoko kolumba te ndenge nini anabosani oya na déodorant bon toyebi badéodorant moins cher ezali ya makasi ya solo makasi nanga nena na moko nalakisa bandeko parce que eza na bato ebele bakipa yango te yo ta mosusu ozomona yango eza inutile mamu nazoloba po peut-être oza na problème yango te ya des gens déodorant akipaka te oui elobelaki eloko te et pourtant eza important parfum elobelaki eloko te akipaka na ye te mais aza na poto c'est compliqué en fait moi solo bien esalaka bien mama brosse monoko papa brosse monoko avant feti sukola nzoto esalaka bien mama comment expliquer yo mwasi mobali kutu air moko elekaka nango mais yo olamuki na tongo sukoli oyengi ti
boutou te rochité. Oh, ok, là, ta pyjama, matil kolambe tout, mais attends, ça va pas, non? Ça va pas. Ça va pas. Sikoyo, a repoussé au tendengeni. A repoussé tendengeni. Okomi kanda kanda kokangelo kanda kanda kosilika pamba kosilika pamba pamba kanda kanda et pourtant ozo sala mamumo ya malamu penza te et puis ozo déclarer ozo lela kutu ndenga zana kutu alinga kotafuna te surtout bino batakotafuna alinga kotafuna te atafuna nini mama olinga bela mwana bato so cancer à gorge lelo tomona ba pape bele okao nabangisa bino te oh epanzani na libumu trop tard malgré ba opéré. C'est dans l'ambiance de l'émission na lobité papa ozo cancer te tozo solo là. Voyez, en fait, et ça la kitoroté. Et ça la kitoroté ozo déclarer batafuna raté, ba otafuna ndenge nini, na ba odora na nyonso na ekota kata nzoto mutu siko papa pe tellement lobaka te. Batata musu ya minoro baza aroloba. Bon, c'est vrai, et ça peut m'embarrasser à mon côté parce que la façon aussi de parler la personne, tu peux aussi décourager la personne. Oko blessé pe mutu kana lo lenge ya reproche et pourtant osa le lora malamu. Non, yeba ko reprocher mutu na ndenga bien. Solo la na ye na ndenga bien, za na stratégie. Oh, ça femme fraîche. Je ne conseille pas trop les bibarabaga, moi, na conseille ngo batute hein. Lo kana na YouTube ba to komana ba docteur na ba infirmière surtout ya ndenge na ndenge place à ça la formation to éviter. Et azana papier te mais il conseille n'importe quoi aux gens surtout bana basi zwa pilipili la Jamaïque moni wa ya rouge makasi tout temps na mungwa baka na sima baka pe na liboso bato ebele bazo ba très sérieux problème ko la bibarabaka. Je ne conseille jamais ça aux gens. Zala propre c'est tout hein yeba ko sukola mai malamu ça suffit et zana ba produit ya ba I don't know everyday use OK. Babylone oko utiliser pardon chaque jour sans toutefois être dérangé to et ça la yo mabe dermatologiquement est testé et ba mamé belé na bi ke ba bi femme fraîche ça là ba mamé belé ba bi femme fraîche na pharmacie ozwango nous la pharmacie ça élimine les odeurs et l'on ba odeur. Et puis, il garde en fraîcheur. Et ça l'a bien. Tu peux utiliser ça tous les jours. Et ça, robakate. Bino bata robaka. Vous bakez tout. Bibaka baka. Non, et ça, robakate. Et ça, juste, y'a sukola. Et la partie extérieure, tu laves. Et bon baka fraîcheur. Et l'on l'a odeur. Et ça sent bon. Et ça l'a bien. Vous pouvez utiliser ça. Et ça aide. Ça na déodorant sukola mai malamu et puis c'est bon. Évitez trop le bibaka baka ezala malamu te bolanda ba congolais te ba tondi partout ba donneur de leçons et mutazo peso leçon mutazo biso mamba bibaka baka yemoko ana mobilité. Ana mobile fixe te na ne moko a changer 3. Voyez un peu. Mais azwa ko yebiso ke no so sali bon au garder mobile. Siko yo au garder combien de mibali? Yo garder pardon mobile est-ce que yo tu as pic ya ko garder mobile malgré boye bignon en fait c'est ça les Congolais naebi nazwa témoignage ya mama moko azo tout na conseil asala nini pourquoi parce que ki mobulu ya mobali eza so ya kobomba te akoka kite tellement vansi mobile atuni est-ce que naza bien te eza nini penza oyo Mobile a c'est clair à l'obine, je suis désolé na libanda parce que tu ne glisses pas. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre qu'il y a de ces choses-là, nzamba salango na tina, nzoto mwasi e secretaka. Il y a des pertes blanches oyo, et ezala pona ko battre la ko prevent contre ba bacteria. Ezala ba bacteria, mususu ezala good pona nzoto. Et mususu ya mabe tango ezoya po ekota oyo wana muto eko fight ngo mais bino baza koteya bino babibaka baka et vous ezo sala ke même oyo ya regarder ezala susu te ekufa nyonso elongwa e mutu nzoto mwasi e baby
nzoto baby okomi okoko na biso mwasi andolo ba les mots kiminga ye je sais plus son le bango bien diové je sais pas goûter kitorote mabe makasi évitez ça je ne conseille pas trop ça aux gens et mukomusu na lande émission mo bande mo bazo ko conseiller bandeng ba que non vandela permanganate tout ça mais là ba ampicilline tout ça et plus tard quelque temps après na Rolanda une dame aza infirmière elle est du domaine ayebi kisi na kisi ba effet nango alobi c'est déconseillé et bebisaka par exemple. Donc c'est pas bon zala propre c'est tout sukula mai malamu il y a des produits à mikolonio so tu peux utiliser pardon et au garder au normal que babisala sala bref lelo bandeko to lobela ki sir pona nini mama boyaka pona nini papa boyaka est-ce que zaka pour boza tempérament mon côté non loin de là et ça juste que propreté hygiène moke. Et voyez moi sinon ça la ndenge moko bandeko ba sinon ça na bango ndenge moko en terme ya vous comprenez ce que je veux dire et bokeseni peut-être ça na domaine ya hygiène yango mama linga bongisa na pesa ki exemple ya bilia awa ke sans temps ba présenter yo so biloko eza bien et pe so appétit l'appétit vient en mangeant et so pe biloko eza présentable to pe ça neza malamu et ça la bien mais so ki eza salité so eza na solazei so eza bien te et dégoûtaka et si ça en a pour ça en fait c'est ça la réalité ya bamaba lebele alingi te parce que ozane à l'aise te vous voyez maman alingi na yete et parce que propriété eza moke de même papa parce que les hommes croient que non bango non yo uti musala yo sali full time journée mobimba oye olongoli ba ketch ba socks size lokolo 45 ode wane kangami na makolo ogela ta pyjama matili ko lambeto ata bino moko non ezala raté siko mninga il faut asibir ba punition tina lisumu nini non c'est pas bon en fait arranger atmosphère ya fête il faut ezala malamu atmosphère ya fête il faut ezala malamu l'endroit et bino moko batu et après surtout que toza na poto ba savoir au sukolanzo toza ba pens et ba pens na supermarché même pas pound déjà ba pens sukolanzo to malamu esungaka zala propre et sungaka peut-être yo ozala propre au monde peut-être mamna lo bezana importance te mais ezana bato belé oyo esungi bango ba se retrouver au présenter papa loso na madesu ale azali na nzala penza te mais epesi pour ça ale pa silisi sani mais tamso alingali aka lutu mibale asengi kutu na mwa moko aye na bosani tire bouchon oele mwa moko afungoli mwa moko ameli esali bien vous voyez et tobongisa feti bilia ezala ya malamu na feti et osunga makasi présentation et sani bilo akolia et l'hygiène dans l'ensemble même maman même papa basi ebele bazo repousser mi ba papa alingaka na ye te parce que papa zo dégager de même mi ba lebele azala à l'aise te ya musuku to maman zo forcer susu a forcer on était te faut ka okitelongi na se attendez oya obomisa mwana bato obomisa mwana bato bandeko pona lelo to suki awa pona lelo to suki awa na prochain épisode kozanga te je vais parler du bienfait il y a sexe et puis na repesa cours en zotomi surtout et pas na ba papa batate belé avant na mwana batu 10 ans et na bombi en tout cas et ozala matata mponyo kozanga te nzamba pambola bino. C'était ça pour aujourd'hui. Tolika Tina Bonzambe, présenté par moi, la grande des dames, et mère Dorcas, l'apôtre des gentils, 7 fois mère, 7 est un chiffre perfection, au 1000, 8 fois, 10 fois rien, 7 est kangi parce que et soukisi. Donc, nzamba pambola bino, to komi na souka émission na biso lelo. Quant à moi, na moni bino mbalasima, bobo sanate chaque lundi et chaque samedi de 21h à 22h
et Air de Londres bobando ba direct na chaîne na bino MDGD TV mafuta ya sika. Sur ce, abonnez massivement, faites large diffusion. Maambo malamu ezo ya na chaîne oyo et osala bino vraiment bolamu ebele. Nalingi bino mingi to monani mbala sima. A plus.